Gouverneur ya Maniema Ogi Musafiri Nkola azali ozare pour le détournement ya $100,000 ya ba redevance minière azali bongo déjà ya kokangama depuis mokolo ya lobi na prison ya Makala. Bokolanda pe compte rendu ya conseil des ministres oyo esalemaki mokolo ya lobi uta ville ya Bunia. Esika pi mokonzi ya mboka président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko séjourner mikolo oyo. Cour constitutionnelle a confirmé déchéance. Il y a 3 gouverneurs oyo bazalaki doshi na ba province na bango ezali bongo Zoé Kabila, Jean Maweja na Ogi Musafiri. Général Silvano Kasongo asalaki causerie morale na ba policier pe ba roulage nyonso pona ko zongisa bango na nzela après ba bi ebele oyo bomoni mikolo mingi pe na ba réseaux sociaux. Wande quelques sujets oyo toko développer na édition ya mokolo ya lelo KNB News ya samedi 19 juin 2021 oyo nazali na plaisir pe esengo mingi ya ko présenter yango pona biki bozali ebele oyo wapi bo fanda wana pe bo misana bo kangama scotché na KNB News première chaîne d'information en continu na lingala oyo wapi pe sakabino ba vraie information sur pe vérifiable mais d'une manière très professionnelle. Na bongo na souhaiter bino bolandi malamu. Motenabiso, gouvernement congolais a lancé le 19 juin na étendu nyonso ya territoire national campagne tolérance zéro immédiate et kozala exécuté na République démocratique du Congo na 2021 puis 2022 notamment na ba séance ya sensibilisation autour ya ba taxes juridiques nationaux et internationaux oyo ezali lié na ba violence sexuelle pe ezali mingi basé na genre événement oyo esalemaki lelo na explanade ya palais du peuple sur place ba représentant ya gouvernement Yemoko premier ministre Jean-Michel Samalukonde azalaki présent pe bakonzi mususu ba assistaki na événement oyo depuis Bunia mokonzi ya mboka pe asalaki message pona kotalisa ke azali de cœur na gouvernement mobimba par rapport ya lancement ya campagne oyo ya tolérance zéro pe kotalisa na ba nyonso ba bizaka na bana basi to pe na ba mama ete justice ya mboka ekozala sima na bango côté ya présidence de la république baki mokonzi ya mboka azali ko séjourner na Ituri pe lelo asolola kina quelques personnalités pe ba force vive na Bunia na nzela ya point de presse moko oyo esika ayokaki ye moko ba doléance ya moko na moko sur situation sécuritaire économique pe sociale ya moko ya ba province oyo ya République démocratique du Congo pe mokonzi ya mboka atalisaki bango à part ko répondre na ba question nyonso oyo ba posaki ye mais lisusu atalisaki bango détermination na ye ya ko changer mboka oyo kasi alobite a ko changer yango ye moko te po azali na baguette magique te to bâton magique pona ko bongola Congo kasi ekosenga implication ya congolais nyonso na coin oyo azali ensemble na ye ba ko sala force moko pe ekosala te lobby mboka oyo République démocratique du Congo échanger pe congolais nyonso à vivre na elengi nyonso tokozongela yango na ba édition na biso ezali koya avec force détail. 8e réunion du conseil des ministres esalemaki depuis lobby vendredi na Bunia esika mokonzi ya mboka azali ko séjourner actuellement pe awa compte rendu esalemi na ministre ya communication Patrick Muyaya. Le président de la République. 8e réunion ya conseil de ministres et gouvernement Samalukonde ezalaki présidé na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vendredi 18 juin 2021 par vidéoconférence ou Bunia wapi ya zomi na province ya Ituri. Selon compte rendu et pesami na ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya Katembwe, réunion yango ezalaki na 6 points na ordre du jour et fondamaki na communication ya président de la République oyo a informaki conseil sur objectif ya mission na ye na Est ya République azongelaki na molai penza parcours ya séjour na ye kuna na Est ya République démocratique du Congo. Na maloba na ye, chef de l'État atalisaki que mission na ye ezali à la fois humanitaire et sécuritaire. Pour na etali étape ya Goma, chef de l'État a visitaki basi touché na éruption na territoire ya Nyiragongo, puis a réconfortaki ba population déplacée. Na boye a inauguraki hôpital mobile oyo konoma assistance médicale na ba sinistré. Puis chef de l'État alobelaki bango promesse ya gouvernement ya kotonga ba abri na ba perdre ba domicile
na bango. Na Oitali, état de siège, président de la République sima ya korenir état-major na Goma, akendaki ye moko na Beni pona kopalpe du doigt évolution état de siège. Liboso ya ba notabilité alobelaki détermination na ye ya kosilisa problème ya insécurité na Est RDC. Na même occasion a inauguraki elongo na homologue na ye Ugandais Yoweri Museveni ba travaux ya construction ya axe routier Kasimbi Beni Butembo Rutshuru pe Goma. Na sima étape wana chef de l'état akendaki na Butembo, ensuite Bunia wapi arrêteraki engagement na ye ya kozongisa kimia na partie est. Chef de l'état alobeli lisusu ba objectif ya koaméliorer climat ya bafaire na ndenge ezali prévu na programme ya gouvernement na boye. Asengi na ba membre ya gouvernement Sama Lukonde nyonso mutu na secteur na ye a travaillé pour na faciliter climat des affaires pe ba investisseurs en République démocratique du Congo. Na po mosusu chef de l'état lobela ki constant ya mauvaise gestion et d'entreprise pe ba établissement public ya portefeuille à l'état oyo IGF a relevé na rapport na ye. Chef de l'état affirma ki azalaki saisi na ba conclusion définitive tiré na contrôle ya IGF na entreprise publique na boye pour na éviter aggravation ya situation désastreuse oyo. Président ya RDC a saisi na ba ministère sectoriel concerné ba ba mesures conservatoires nécessaires de nature ya kotia libanda ba acteur ya mauvaise gestion pe gouvernance nyonso awa chef de l'état abetaki CTP loboko na mesa koloba ke moto nyonso oyo asimbaka libenga l'état esengeli atia malibanda ya gérance ya chose publique pe alandelama na justice congolaise po azali déterminé ya kozongisa Congo na bonne conduite pe congolais na droit na ye. Azwaki maloba premier ministre chef à gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde azongelaki nécessité ya renforcer ba mesures barrières face ya survenir ya troisième vague ya COVID-19. Na intervention na ye premier ministre a rappelé qui annonce ya chef de l'état oyo salamaki le 15 juin passé oyo bisika wa papesaki mwa ba mesures pour na kotelemela la troisième vague ya coronavirus pe komibatela awa na République démocratique du Congo. Lokola chef ya gouvernement payé o azali kolanda maloba ya chef de l'état ye azali chargé ya kotia na misala ba mesures nyonso oyo chef de l'état aidaki wana pona ko éradiquer troisième vague ya coronavirus. Sima ya koswana ba membre ya comité multisectoriel ya riposte contre COVID-19 quelques mesures ezomaki oyo esengeli ezala na strict application ya liboso port obligatoire pe correct ya bamasque na baespace public nyonso na bamisala na baekole na baeglise pe ya bisika nyonso ya bacommerce na babanke bisika ya baactivité sportive bauniversité bahôpitaux batransport public barestaurant baétablissement bisika nyonso ezali public esengeli moto alata masque ne convenablement. Bayi nyonso bakozoma koboya kolata correctement masque na bango bakozala interpellé atako ba o bafinikaka fula pona kobomba na bango bakozala interpellé elobaki chef ya gouvernement. Renforcement ya ba dispositif ya contrôle ya prévention na chaque entrée bisika nyonso ezali public, c'est-à-dire église, école, université mosala to bisika ya bongo na bongo esengeli prise ya température et salema pe lavage de main na mai pe savon ezala libanda ya ba entreprise publique pe bisika ezali public ya ndenge na ndenge. Moto nyonso esengela respecter distanciation physique na bisika nyonso, donc distance esengeli ezala 1 mètre. Po na bato nyonso bakokota na territoire national ezali obligatoire na ba voyageurs ba présenter na frontière attestation médicale na bango ya test COVID-19 oyo ezali négatif ya moins de 72 heures oyo basalaki na ba pays d'origine to na pays de provenance na bango. Po na ba oyo nyonso bakoki kolinga kobima na libanda ya territoire national na bango pe esengeli ba présenter attestation médicale na bango ko confirmer que test o basalaki ezali négatif pe ezali kobate kaka de 72 heures avant ko monter en avion to pe koninga ko déplacer.
atako na ba déplacement ezali kosalema na kati ya mboka d'une province à une autre esengeli moto nyonso azala na attestation médicale na ye oyo ezali konona ba résultat négatif oyo asalaki na bahôpital to mpe na INRB concernant test ya coronavirus. Atalisaki lisusu que métier ya couvre-feu ezali de 22h à 4h du matin moto nyonso oyo akotelemela la police ekozala na nzela na ye. Na oyo etali ba transport en commun chef ya gouvernement atalisaki ke na exception ya bana oyo bazali na moins de 6 ans moto nyonso azomi na kati ya voiture esengeli akouvrir zolo na ye na masque na ye akouvrir monoko pa couvrir menton na ye pour na kolimiter probable contact physique na kati ya batu pe propagation ya coronavirus bapekisi pe rassemblement réunion célébration il y a plus de 20 personnes na ba place publique yango ezali kosangisa bamatanga bafeti nyonso wana esengeli te esalema moto soki akufi bazwi corps na ye déjà na morgue bamemi yango na cimetière avec une délégation ya moins de 20 personnes. Batalisaki lisusu que vente ya ma place publique epekisami bavendeur nyonso esengeli bazala kati ya bawenze na bamesa na bango na ordre nyonso mpona koevite toujours propagation ya covid-19 esengeli bawenze ezala discipline bato ebele te na kati yambo moto akota bazwa température na ye mpo nyonso esalema malamu. Na bo batalisaki ke bauniversité na bamilieu scolaire ezali ouvert kasi esengeli renforcement strict pe respect ya bageste barrière esalema kasi na baeglise basengi ke baréduire nombre ya bandimi na bango na cadre ya baculte mpona koevite batroupement to pe propagation ya covid-19. Na oyo etali babar terrasse boîte de nuit yango ekotikala kokangama kasi barestaurant ekoki kosala kaka kino 21h pe badiminue capacité d'accueil na bango. Na boende chef ya gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde asengaki na la police nationale congolaise basala nyonso mpona kofaire respecter bageste barrière oyo pe bamesure nyonso ezomi na gouvernement mpona kobatela pe komibomba contre 3e vague ya coronavirus oyo. Quelques points d'information na oyo etali fonctionnement ya baministère epesamaki chaque ministre alobelaki secteur na ye pe nyonso ezali kosalema malamu. Conseil de ministre et adoptaki badossier oyo pe balaki kotravailler mingi mpona intérêt ya peuple. 8e conseil de ministres oyo esalemaki na kimia sous supervision ya chef de l'État oyo azwami na Est République démocratique du Congo wuta weekend eleki oyo azali koconsuye pe séjour na ye azali kogire se eloko moko kimia pepe durable ezonga na Est ya RDC. Kinshasa eleki partout. Cour constitutionnelle a confirmé d'échéance il y a 3 gouverneurs oyo bazalaki doshi na ba province na bango Naomi Pila awa azali kopesa biso ba détails. Na barre prononcé vendredi 18 juin, Cour constitutionnelle a confirmé d'échéance ya gouverneur ya Maniema Moussafi du PVIS na ye Jean-Pierre Amadi bango nyonso mibale bazalaki destitué le 21 mai dernier selon arrêt ya haute cour a jugé recevable mais non fondé requête ya gouverneur PVIS gouverneur ya Maniema donc a confirmé d'échéance na bango. Cour constitutionnelle a confirmé peu d'échéance ya gouverneur ya Kasai oriental Jean-Marie Jamouteba Oyazalaki déchu le 1er avril dernier suite ya motion de défiance moko voté contre ye par l'Assemblée provinciale ya province naye. Haute cour a jugé requête naye non fondée kasi recevable. Ngambo ya Tanganyika, cour constitutionnelle kaka na bare oya rondaki a mettre fin na règne Zoé Kabila na tête ya province ya Tanganyika. Lokola ba gouverneur cité si o requête ya Zoé Kabila ezali jugé recevable kasi non fondée. Donc cour a confirmé d'échéance ya petit frère ya ex-président de la République Joseph Kabila Kabange. Tobo sénateur que Zoé Kabila akoyaka suite ya motion de censure moko voté contre ye ba député provinciaux ya Tanganyika bakizaki ye notamment na détournement ya ba deniers publics, mauvaise gérance ya province pe
à la chose publique copie et compétence na tête ya province ya Tanganyika. Kasi contrairement na bomlo gouverneur Moussousou au cour constitutionnel a confirmé d'échéance na bango Dieudonné Piemeye azali réhabilité na ba fonction na ye loko la gouverneur ya Kasai. Requête na ye zalaki déclaré recevable peu fondé na arrêt au haute cour arrondaki vendredi 18 juin. Tobo Sanateko, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asenga ki organisation ya ba élection ya ba gouverneur na ba province ou ba gouverneur bazalaki destitué na ba assemblée provinciale pour une raison ou une autre. Donc, awa haute cour akati makambo prochaine étape etikalinde ba élection ya ba gouverneur na ba province ou ba gouverneur bazali destitué. Kinshasa eleki partout. Après babi ebele o esalami tomoni yango na ba réseaux sociaux ba roulage bazali ko bêtiser makasi na bongo général Silvano Kasongo asalisaki causerie morale mokolo lelo esika wapi abendi ba roulage ne somato ikutu apresentaki misusu oyo bazali na ba réseaux sociaux déjà na ba makambo ebele ya mabe o ici basali pour le reportage oyo na cadre ya ba bêtise o ezali ko lekaka na Kinshasa surtout na bandeko na biso ya police de circulation routière PCR paix à la police. Général Silvano Kasongo asalaki causerie morale mokolo ya lelo pe arapelaki na bango nyonso mission na bango na kati ya mokili oyo pe surtout na kati ya République démocratique du Congo na ndenge bazali kosala musala na bango. Sala musala avec conscience. Yeba que justice be ensemble ezali. Nana. Tango zoi bawana. Nzambe kaso mola onyoko la bato. Kozobloka bato. Ko créer une infraction. Ozimo otie la poche. On a 2 semaines, 3 semaines, on a diarrhée. Oh, Bandoki, oh, moi c'est la belle. Bandoki la famille, yo Nendoki, yo, moi, Ibi, moi, on va te dire. On va se dire que les gens sont là. Ba policier il faut batika la vigilant na ba trafic d'influence nyonso kutu apresentaki moko ya ba garde du corps ya autorité moko oyo akangamaki après ko poser acte oyo ya incivisme. Azali, garde du corps la deuxième fois la timide dans le commodé. Dans une troisième bande, les policiers, les policiers, qui a les autres policiers, les autres, le gars Zagai, le gars garde le corps DG, Assimi policier, bêta policier. Hier, à cause de l'exemple, il y a personne qui est le littoral. Pour le trafic de violence, il faut aussi. Donc, on a sorti DG, on a là, on dit ça. C'est un pas trop sa police. Ba amende efutamaka na maboko ya ba policier te yo roulage oyo mesana kozwaka madesu ya bana tala moko na bino yoyo oyo efutaki masumu nyonso bolandaki na ba réseaux sociaux autour yo on a négocié 160 000 francs pour la sens contraire azabo ya solola a seka kutu ba pesa mbo alors so ko kali mutuka oyo mo na biro mutu afuta contravention ba pesa quittance à l'état ye ale pesa bino baba. Commandant ya ville alingi kosilisa babi nyonso na kati ya la police ya circulation routière pe ko interpeller ba nyonso bazali ko commettre makambo ya mabeboye batika po kalate bakokutana na nzela ndenge bandeko na bango oyo bakutana na général Silvano Kasongo po ba filmaki bango na population pe batiaki yango na ba réseaux sociaux. Tala lelo bango oyo bazali kolapa nini etindaki bango ete ya yo pe oyo salaka boye na nzela mokolo kozwama okosibi au même sort oyo tolobaki te tolobi. Kinshasa eleki partout. Chaque 19 juin ezalaka mokolo oyo to célébraka mokili mobimba journée ya ba drépanocytaire ezali maladie oyo ya ba SS to bengaka anémie SS awa Naomi Pila azali kopesa biso ba détails sur ça. Le 19 juin, il y a l'homme qui les a célébré Journée mondiale de la drépanocytose. Drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang ou affectaka plus particulièrement selon l'étude population des races noires en Afrique. Particularité na yango ils ont expliqué que maladie oyo na continent africain ezali première maladie génétique oyo affectaka uta naissance ba milliers ya bana pe
rendaka bango malades souffrant toute leur vie. Lutte contre la drépanocytose ezo figuré outa 2009 parmi ba priorité ya Organisation mondiale de la santé pour la zone Afrique. Yango ezo occupé 4e rang na ba priorité na matière ya santé publique mondiale après cancer, sida pe paludisme. Appelé également hémoglobinose S, tout anémie SS ndenge tobengaka yango, drépanocytose ezali maladie héréditaire oyo se caractérisaka na altération ya hémoglobine pe na manque ya protéine assurant transport ya oxygène pe ya makila na kati ya nzoto. Drépanocytose ezali particulièrement fréquentée na population d'origine africaine, des Antilles, na Inde, na Moyen-Orient, pe na bassin méditerranéen. Lelo oyo OMS estimé que 50 millions d'individus bazali atteints na drépanocytose dans le monde entier. To noter que drépanocytose ezali maladie mystique te ezali pe kindoki te ndenge ba misusu bakanisaka yango ezali héréditaire, c'est-à-dire eutaka na ba parents oyo bango mibale bazali na mutation S, c'est-à-dire bazali na ASAS. Pe ba transmetaka bana au moins 25% de chances ya kozala SS pe ko souffrir na drépanocytose toute leur vie oyo se manifestaka mingi na ma douleur musculaire, ba diminution des sang à répétition et même moi na ko tomber malade à tout moment à cause de la bonne santé te. Les seuls moyens ya ko éviter drépanocytose ezali que chaque personne a sa examen électrophorèse na ye yambo ya kozwa conjoint esengeli kotuna malamu groupe sanguin pona ko éviter kozwa bana ya ba SS. Kasi ya mawa ezali que population congolaise ezali vraiment na connaissance ya makambo oyo te mingi basalaka ba examen électrophorèse na bango kaka po église tope commune esengi basala yambo ya ko-organiser libala wana à 2 semaines voire même à 1 semaine ya mariage alors que ezali très dangereux. Soki bokutani bino mibale bozana ba groupe sanguin ASAS tope ASSS bozali na chance ya makasi ya kobota bana ya ba SS pe konyoko ma vie mobimba. Pour maladie à drépanocytose ezalaka problème na famille même sur le plan économique beaucoup évolué te. Po bana bakozala malade à tout moment okobanda kolela kokunda pe konyokoma na bopito donc ya malamu ezali ko prévenir te ko guérir yeba kosala électrophorèse na yo moko soki po okutani na conjoint tuna ye soki asala te yambo ya kokene mosika na relation bosala électrophorèse na bino boye bana déjà soki bozali compatible ya kobota bana ya malamu pona kozala na vie ya kitoko. L'occasion de la journée mondiale ya lutte contre la drépanocytose célébrée le 19 juin, réseau ya ba drépanocytose en Afrique centrale ba organiser conférence moko o ekosalema en ligne wapi ba ko répondre na ba question nyonso na objectif moko ko lutter contre la drépanocytose surtout na milieu ya ba jeune. Donc kolinga kaka mutu te bobala na po bolingani kasi ezali na ba préalable lokola kosala ba examen o électrophorèse ko yeba état de santé ya moninga po lobi bolela te ekoma te ndoki ye wana ndoki kuna bozwa bino nyonso responsabilité na bino na maboko pe bosala ba examen na bino na tango o esengeli. Kinshasa eleki partout. Ba conséquence nini ezalaka na ba couple oyo ba menana makila alors que bazali na ba fiancé to pe ba chérie na ba balanité merveille mobende Peggy Ilunga pe Hervé Saka ba pesi biso ba détail. Kolinga partenaire na yo oyo za na ye makasi za lango mabete kasi il faut koyeba oyo esengeli na yo kosala na oyo esengeli kosala te. Il faut pe kozala na maîtrise koyeba comment ko gérer ba émotion na bino. Toyebi ke soki bato mibale balingani ya solo ba perdaka tongo mosusu contrôle surtout soki bayebi nzambe te ezalaka pasi mingi yango tomonaka na mangomba ebele batiaka ba comité ya jeunesse pona ko aider ba jeune couple ebele na ba conseil pe mateya oyo ko aider bango kasi likambo oyo tozolobela na sujet na biso ya lelo epesi biso pasi pe mawa tomonaka ba couple mosusu soki balingani mingi okomona bayokani bamela makila pona kolakisa l'une à l'autre que alingi moninga makasi yango biso tokitaki na terrain pe totunaki na population kinoise soki pratique oyo ya komela na makila mwasi na mobali ezalaka malamu. Bon,
ezala nango kande wana eza nango mabe jamais pena okonolinga mwana bato après sima nango osinya sela osiko ba makambo susu eza pena na vite bongo no siko ba papa ou ba koko tango ba bana kolingana ese ezalaka bongo bomela na makila na banza donc eza ndenga na te ezali ke no siko bolingo kaka po na kala donc siko papa ba parents donc bazoke no balela mwana mwasi habita famille yo kokota ya ngwana olingani boza na kati ndako babali mbongo zoko sala bana eno lelo donc comment passer par rapport ba papa ou ba koko o ba uti na oyo bazali awa ba pesi bana ba conseil te ya wonde pesi ne bongo no siko bana baba ndo koma donc siko no na bisika ya modeli wana bon ba conséquence ya ka vraiment ebele bon on a yebi ezaki pendant que chéri to na ki fiancé so mais makila mais vraiment que c'est moi qu'on entre moi c'est bien mon bas c'est moi on va couper ni on tire la sur longue vite pour un appartement déjà au salle bini balé donc moi entre moi ça me balle moi on va sur longue vite donc au soir après un mois de 2 mois à lundi muninga bon pour un exemple vraiment qui to côté na moi nzambe bien mutu solo ça mais là l'importance monter ça ben partout wana et to côté bon ce qui bomelani makila na ki fiancé ba conséquence nango o nazo pesa za na deux versions. Première version za lokola avantage nango ezali bolingo et continuer éternellement. Mais des avantages ezali ceux qui le lobo séparer bo kabwani lobi oyo pa keye à côté oyo pa keye tout le monde a vraiment ba conséquence monsieur yaka ninga ke pa linga poto yo lokola si ba melana ki makila lobi kune komelie o liboma o problème moko bo songolo voilà ndi ezali na part ya des avantages. Bon conseil dans la copie kopesa ezali mabe ça qui to côté bolingo et ya kakati ya mopié moko personnellement soka ça lingo akolinga yo vraiment bolingo ça te que to comme na niveau ya komela na makila o lobby mabe et ya kokomela entre biso mibale conseil na ngai yango wana to que le monde spirituel quand on dit le sang on sous-entend c'est l'âme et l'esprit et ce qui manque à cette la sorcellerie c'est une transmission aussi directe la sorcellerie. Alors, avantage moko et ça a conséquences très néfastes. Sur ce, donc, ils allaient permettre et pas il y a moi si ton mobile tant que vous avez des fiançailles, vous mettez na makila. Si vous mettez na makila pour vous salarier. Avantage il nous allons voilà. Avantage les alités, ça a des avantages et des conséquences très néfastes. Donc, vous avez la probabilité vous allez atteindre ce moment de la sida et de deux, la monde spirituel déjà vous allez dire fouchi. Ce mot que déjà la sorcellerie, ça déjà alliance déjà au sali. Et c'est pour cela que moi la bisto, écoutez par exemple un sataniste, écoutez la sorcier, écoutez la magicien robot, et tu te mets déjà à prendre du sang comme la langue, donc tu as un contact direct. Depuis le communéuni, comme tu as un tamabé, comme tu as un boutou, comme tu as un place tel sans que et ça va conséquence à ma caméra salaka la vie passée. Et puis la montre médicale, ce n'est pas à conseiller. Kosala alliance diabolique ezaka kate koboma moto kasi ezapi ba pacte mosusu satanique to salaka sans le savoir yo komona kaka ki eza geste d'amour pona ko prouver na mobile to mwasi bozana e kolingaka ye mingi nzoka nde ozosala alliance na monde éternel sans que oyeba soki olingaka mwasi to mobile na yo mingi luka méthode mosusu pona ko prouver ton amour kasi pratique oyo komeka te po eza mabe makasi yo pe moto oyo déjà osalele yango luka délivrance pardon Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour la fidélité et confiance. Vous allez continuer couper ça na KNB News, première chaîne de formation en continu à Lingala édition il y a samedi 19 juin 2021. Nazalaki na plaisir ya ko présenter yango pe na souhaiter bino bon week-end de scanner sur vous allez kozwa occasion ya kolanda KNB News tozali wana toujours pour la servir bino pe kopesa no ba vraie information d'une manière très professionnelle. Merci na rédaction ya ba warrior awa na moni boye papa social Peggy Ilunga na caméra OP Hervé Zaka na caméra oyo mosusu pe boyebi exercice oyo mutasala kayango kombo na ye papa Timothée Kayembe na régie oyo afandisi Indusa avec impact na idéologie édition lelo esimbamaki na merveille Mobende pe Naomi Pila achaki poa pe boyebi toujours coordination ya Grand Lion ya communication depuis Paris oyo tozali kopesa bambote
tokokuta na ye semaine prochaine pe musala awa na kaini bezali ko continuer kitoko na elengi kaka pona ko servir bino ndenge boyebi d'une manière très très professionnelle kasi boyebi ndenge tolobaka kaka ke Kinshasa eleki pe ko lekaka toujours partout oui réalité ya banaki